Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où y a première classe, y a qualité supérieure. Oh y a ma bombe à mi à Eden Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret à solo, où y a posé à maman moi c'est qui toko. Posé à moi sur Penza Basali Kolula, posé à moi sur Mobala Kotala et Alembate, posé sur Kotamboli, Masanga Sima. Eh oui, Yango ne va produire ce comme la carte Eden Store. Il va produire alimentaire. Où y a Eden Store, Yango de secret à cuisine à maman congolaise. Eh oui, Nyon ce qu'on se pense Mobali na yo ezali. Pondu, Matembele, Ngai, Ndole, Fumbwa, Ndunda, Bilembwe, Oyo nyonso penza, Oyo kobonga pona cuisine na wezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasa azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store. Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings, il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste des bots bêta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous, Tindika TV, number one. Mbote fidèle internaute ya Tindika télévision n'est toujours des voix ya Tinda biso toujours ya kopusa na liboso na bino pona ko informer bino ko yela bino ba actualité politique ya mboka na biso na pusani sur liboso na bino pona ko yela bino basango nazali na président Alexis donc yemoko ako se présenter boko yambae ami bengaka les chéris de parlementaires debout de la 10e rue Flash News bino mo meka ko yambae na kati ya betando miketo meka moi kosala toko palola na moi ba question auto mituno ngala zeli nango sur le terrain na kobosa na te ba boss nanga papi kelini bazali na nglambi ya Angleterre na bossa intere Rifin qui sont BP mon boss P depuis Angleterre, je qui dois depuis Manchester, la Sylvine Mianda, Alida Tango, Moté Mabediti Mwanza, Maman Patience Adam, nous maman à Bosinga, Pena Bossaniote, le commandant Patrick Boulaboula, Pena Bossaniote, Mbote mon amboka, président Alexis. Mbote maman journaliste, na sepeli na omingi po lati kipe kitoko. To sepeli na yo. Président Alexis Doki Maman Lombango, tout le monde a qui sanction il y a l'Union européenne, basali plus ou moins 11 personnalités. Donc mekamo kozwa maloba pour na sanction il y a 11 personnalités. Mais na ko sepela mingi na pese lango na chaîne na biso mingi o to la na tindika o ezaka soki ke liboso zonga simate. En tout cas na ko sepela mingi pe bande ko ba ibala na chaîne o ya tindika Balanda Oya Bango Mwana na Bango, le président Flash News Alexis, qui je suis, Babenga Ngai chéri des parlementaires debout 10e rue. Alors, Motuna no Tuningai maman Ezali qui très kitoko. Concernant sanctions, ya bandeko baye baby samboka oyo. Bamusuba kansalo kwa ke Fati Beton a sali na bango coalition. Bakolongola ba na bangwana ok ezabongo te batu wana ndenge baza wana nazoye biso mama baza ba fo batu na niveau ni ba baby samboka o pe baza ko continuer ko bebisa toujours mboka o 11 personnalités na kotanga ba komo na bango ba miyebi pe ba yebi déjà ndenge bazali wana ba yebi ke baza na bloc
ba blocage bango moi pembeni boy bazalaka 14 et na minute oyo babo baza 11 personnes alors ba mataba kita sanction na bango ba kolongola yango te bango babundaki babiono to sala coalition poto to yebisa to imposer to loba ndenge bango banomi mona ke bango ne baza na pouvoir. Ok na minute oyo boy makambo bebi mambu masobele makambo bebeli bango donc Fachi alobi ngai makambo na sanction etali ngai te osalaki mabe il faut futa pe mabe na yo de faut salaire na yo mabe na yo osalaki yango sanction na bango ezali toujours pe etombami na moment oyo etombami makati na Union européenne do bata 11 personnes totangi nano Shadari azana kati totangi oyo tamo mambazana kati kabila wana Kanambe Hippolyte Kanambe azana kati le meneur ya tout mboka oyo azana kati wana e baza nzela mulai chaîne mulai bazali 11 personnes mais ngana bimi celui yo pona la sel kona za flash news na bina flasher kaka oyo ezali alors neza na sanction bango kolongwa kata mukolo moko te bazaka wana donc ti bako condamner bango ti bako kanga bango bamsu bazali koloba ete bozali kokoka te ba parlementaire debout bozaka on a pona koloba loba pona kotsatsa makelele mais musala ezali kosala mate bozali kotia président ya bino na erreur mais nako bolimbisa ngai pona peut-être maloba na ngai ko bima mabe nako benga ngo baza banyangala kata pona nini baza koloba ke biso to sa musala te soki lelo yo Occidentaux baza ko sepela na RDC balobi politique etelemi en tout cas totikala komona bato ya boyete et biso toningisi monde entier kana koloba oyo tozobimisa ba vérité oyo ebombama oyo toyebaki te tozo pouvoir oyo lelo tozana ngoyo o Fachi azana pouvoir o lelo peuple congolais fotaki Fachi à 100% na ensemble na peuple congolais lelo tozana pouvoir oyo ezali pona ndenge to bandaki koloba ba kulutu na ngai bazalaki wana liboso na nga babandaki koloba et puis biso pe ba formaki biso pe toye na nzela moko wana pona koloba pe yango lelo tozana pouvoir bango ba koloba ke biso to chama kelela pamba ndenge nini makela pamba seke ba moni ke choqué bango mama journaliste na ko biso ya solo ke na ndenge to solo ba awa makambo ezali bien soko lingo ba politique malamu esengo bango na parti na biso. Makambo bolobara pe est-ce que vous avez na souci makambo bobimisa mo bolobara parce que pendant partout dans le monde mais na motuna na yo zotuna ngana ko regretter mingi soko lobiki to na société vous avez na source sur ya makambo bolobara parce que bamtu ba se tonara ko yoka bamamsu bobimisaka oh kuna sali boy kuna bakangi boy est-ce que vous avez na sika mo pene mo gina ko récolter ba source mais nako sepela mingi yo baga Kombo oebi mutuna mutu soko tali par exemple le président Gilles azana batemo ba baptisé na kombo na ye ngai lelo flash news oze président par exemple Bitakwira azana na président René azana kwena ye o président Yokason azana kwena ye président Boy azana kwena ye cordon nga JC azana kwena ye mutuna mutu abimisaka source ya provenance ya makambo to ba président onga na tangi te oyo bango babimisaka toujours finalité na ngwe zalaka toujours ekena na nzela donc biso ne tozali boye biso ne tosimi politique ba meka ko mama journaliste meka mpe ko sembolelo ko na mwa bien po batu ba yeba ke biso ne tosimi politique soki sambi biso me politique eza kolala do biso de lokola omoni nenge za match ya enani ezalaki vita na imana renaissance aye ko tombola lisusu match ko tombola su nani foot donc biso ba parlementaire debout toye ko tombola lelo pona pour votre information na biso madame ke Moïse Katumbi a komi ko tinda même mbongo pote ba parlementaire et ba président ba parlement debout ba ebane na ko soutenir mais ma soeur ko convaincre mais simba te talaka biso motema Fachi biso Etienne Tshisekedi idéologie Etienne Tshisekedi osomona quand même nazali flash news azali donc biso tozali motema ya Fachi biso ne tozali ko lakisa Fachi ke non mokonzi ya mboka osi ozwa nyonso o ezali ya yo osi ozwa imperium ezali ya biso
alors to ba na ko tamu isango malamu sembola ba to leka. Flash News Domoni P5, la 5 déplore la crise politique causée par la coalition au pouvoir qui se met dans la querelle et décalculée depuis 2003 pendant que le peuple est dans une misère. Wana eza abesho le mutu asidi koloba yango tokozoma intervention. Bon, en tant que mon Christ catholique qui je suis, nako nazakana dégoût mingi ya église na ngai compte tenu ya comportement ya ba sango na ngai lokola moto monene lokola beshole akende koloba biloko ya bongo lelo soki biso toza na crise na mboka oyo to crise oyo azoloba wana euti wapi mais nalobi soki lelo alobi ke crise ezali euti wapi banani ba promoteur nango ezaye moko mo promoteur nango ba beshole na mbongo nde ba promoteur nango mais bango nde baluki makambo bato ala muka bango balingi ko kabola bato yango na bango batu wana ndozo mona bango na baza batu te elingi koloba teke na kati ya catholique ezali kaka na bango nyonso bazaka bato ala muka te non il y a des ceux qui sont bien oh bazali pour le peuple congolais. Quand on parle de la mouka, c'est-à-dire baza pour l'intérêt à Maboumuna Bango. Quand on parle de Moana la mouka, c'est-à-dire intérêt de leur ventre. Pas du peuple. Nana ebiso que la mouka za pour le peuple. Fayou la outi ko sombo ngwa, zaki apesa ngona peuple. Ya solo baza commandant du peuple ya wapi. A outi sombo awa. Mbongo bakaboli na tedongoi. Oyebi yango te mama journaliste yo za mopanzi sango oyebi yango te ba uto mbongo awa bakaboli na tedongo ipoke ba changer tactique moko boye soki ndenge nini pona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokonzi ya mboka oyo nayebisa yo malamu ke bandeko wana ozoyoka wana banganga nzambe wana bazalaka banganga nzambe te baza ba politicien balata sultani. Vous avez la raison parce qu'il y a de la qui t'a crise des alliés vraiment ma case des alliés après Covid au bande ko bazali ko la topé biso to zali ko la tisiko mais nazo yebisa yo mama journaliste ozo yo kanga malamu te moto luka nani crise wana bato baluazo luka crise wana ezali banani muta liboso na tangela yo oyebi yango ezali ambongo et ami balé ezali chole na ba compagnon na nyonso wana stricté na bango na ba foyulu batutu na bazo luka toujours tala kotangela nga makambo wana te bato wana baza ba baby simboka oyo bato ba baby simboka oyo fati ayepo te peuple congolais se retrouver peuple congolais azala na kimia peuple congolais azwa musala peuple congolais a se retrouver ba yepo ayete pona IDPS non. Il est venu pour le peuple congolais. Il n'est pas le président de l'IDPS, il est le président de la République démocratique du Congo. C'est pour tout le peuple. Nabo balingakaye te. Mais bato wana bazali ko bundisa so tali bato azo bundisa ezali bango. Tala lelo enseignement. Na peso exemple lelo enseignement. Ndenge ni bango bako boya ke ba école catholique kota na ezala ya l'état. Bango bazo lingango te bazo telemelango. Mais ok na mboka opona ko soutenir eloko malamu eye to soutenir ngo kene liboso bango bazo lingango te bazo telemela bazalaki na carnet na bango basalaki déjà po ba yeba nena ko yiba makama mboka oyo mais esimbité kaliki na bango eke déjà na mai akalate na yebisa pour votre information na ko biso malamu mama journaliste na sima mikolo nga za flash news so na zo pesa ba news wana c'est-à-dire je suis sûr de ce que moi je parle alors kalate okoyoka mbongo akozala à côté akolongwa na yebisi yo soki ebele ya mikolo inane ebele nous tomoni prestation ya serment pe ya juge ezali calamité à mercredi tokoluka tozwa maloba pona prestation ya serment ya juge ezali ko sala mercredi. Ouais, merci maman journaliste na linga ko mingi parce que olobaka makambo bien opesaka olobaka makambo oyo kutunga na kana kite na zaki nango na mutu na ngate mais makambo oyo bimisi ezali pona ko sembola ngo malamu prestation ya ba juge wana ekozala mokola mercredi wana
bana poto ba wapi Tchak TV na yo landa RTNC de près oroyoka yango penza ke prestation à serment ya ba juge wana ko sala mokolo vendredi et mokolo mercredi plutôt. Alors biso tout okozala wana mobondo ya peuple congolais pour na ko soutenir Fati Beton initiative na ye bato wana balingi te bandeko wana FCC na Lamuka basala déjà nani association na bango de malfaiteurs. Association des malfaiteurs, bazo ya pona bae baneko détruire peuple congolais. Bazo lukaka bentega mabumu na bango balingi congolais à se retrouver te. OK, so justice evani malamu, so ki ba juge ya malamu bazali na mboka makama se kozala mosele kozala kitoko yo nengo za boye so ki ba kuta na problème ou bien boye ba kolandelo na ndenge moko sengeli po ozala na droit na yo. Alors ngape na kozala na droit na ngai ndenge nazali na panzaka sango na nzela na bino. Alors na kozala pe malamu pote batu ba bandenge nini ya ko soutenir ngai mais soki justice ya mabe yeba ke makamno se bebi mboka tomonaki le secrétaire général Augustin Kabouya asile kolobela makambo etali recensement était andimé te boke na recensement moi na mboka tokoluka tozo moi intervention pour na recensement. Oh mais recensement il faut ça. Comment est-ce que nani un pays comme Congo, un grand pays comme Congo, la République démocratique du Congo, RDC, et qu'il n'a pas la élection sans recensement. Est-ce que y a une élection sur les cas et les cas et ça là qui toujours il y a fraude. Alors pour fraude des alatés, pour ma camomabé alaté, et c'est un recensement. Et tiens, tu sais qu'il y a un paix à son âme, mon père, à qui j'ai l'honneur toujours. Oh, bah, Moussouba Kimae, bah, Moussouba Kataki Klassi. On a la continuité qui a vidé, le Nazali, on a ce diplôme, on a mérité diplôme pour défendre, on a défendre les lots. Flash nous on a la maman. Alors, bandeko wana bakimaki bazolinga te bongo balinga tokendeka na buzoba balinga tokenda busalite non tokende quand même mboka oyo eza mboka moko ya mibeko te état de droit ekoti na mboka tokende quand même na mibeko wana ndenge sengeli moto to sala recensement to recenser ba nani bazali ba congolais ba ina bazala ba congolais te mais yo zo banga nini yo za congolais zo banga nini tokenda recensement po makamuno se fa na malamu. Mais yo tango ko banga ko boya ke recensement pour na nini non toke na recensement pour vous dire que na tiena na ngoma bloc hein comprendre nga lobela makambo etali minembo etomona ki pe le ministre Azarias Rouberwa babenga ki lelo na mokolo ya lundi le 19 pour que a s'expliquer na mayenyo so esile ko se dérouler na ngambu ya minembo moi na mboka tokoluka ko zoma intervention pona ngai so na leki na etando ikeboye nalinga na fongola bandeko bayebi te bayeba eza ba biloko mususu mama journaliste oyo batu wana bazosala bakabani na bango banani natangi aba batu ya FCC ha Lamuka bazali na dio moko bazobeta pote ba déstabiliser mokonzi ya mboka mezo simba nango te ya nzambe za nzambe o matokita loko le uti na nzambe na peuple congolais oeko simba te yango bible so ba même que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Alors loko les ade amaloba na biso peuple congolais to ndimi déjà que mokonzi mboko ye wana mwana mboka o to yebi ba mana ye to yebi papa na ye to yebi place bakunda mutolu na ye to yebi bakoko na ye to yebi mais yo to yebi yo oza wapi o uta wapi mais yo yebi bango te o yebi bango te ke izo yebi te. Maman journaliste, tout le monde a tout le monde. Et puis Keita te. Comment ne veut pas vendre l'eau? Mais Keita, oh ya Sénégalais wano ebiete. Ya, ozo ko presse ba tulelo ebiete Keita, ebi Keita te. Bazola ndo ba luka bazo mwa kombo. Ngana zo tuna yo. Oyebi Keita te. Ah, mais soko yeba Keita te so na Congo te mama. Muto oyo babengi ke Sénégalais, oyo za na Congo awa. Oyo azo beta to la lobike ya zo opposant. Il y a l'opposition. Oui, bien qu'il y a des batanga boposa batanga penaye. Oui, bien été. Comme on est à Mabé, à Mounoko, Sokotanga, comme on est à Mounoko, donc il y a Sokanga Mabé. C'est ça. Non, Soki Naniwana, Soki Bananiwana, bateau
oyo azaka na te azana bote kitoko te nelongi. Tomoni rentrée scolaire et salami, tomoni rentrée scolaire et salami, rentrée zongi, mais ben comme nous ces ali ko respecter te, ba frais, tous les ali ko respecter te, gratuité enseignement, ndenge tata ekolo alobaki, to ebité soki message no koko ba kisato koko lancer. Oui, na ko lancer message oyo na ebike makambo même konzamboka ya mona kayango. Alanda kayango. Azoka pe biso na etandoike na koloba makambo oyo pamba te. Ezana ba école mususu oyo ba petit gratuité enseignement mais bango bazo senga kako bazo obligé batuka ba pesa bango mbongo. Il y a des écoles même qui payent même $350, $600 plus que université. Alors biloko wana ne biso zo boya ngoto yebi déjà oyo to bengi na campem. Ezana ba école kuna belé to yebi yango malamu to ko kita tina terrain. Maman toko benga bin toko sala na émission même na école wana toko la école yango parce que biso to kota partout ngai na obligé ko kota même ko na école wana pona ko sakike tala yeyo basenga ka 300 boy bazo senga baba mbongo ya baba uniforme ba nini baboye ngai mwana nga tanga ka kuna parce que pas koko na ye bazo obligé à futa frais scolaire na boya ki yango na porta ki bango plainte. Alors, tozo kende tito yeba, pourquoi bango basenga mbongo wana? Pourquoi bango basenga mbongo wana? Bazo s'affilier ke baza na kati ya l'État, mais bazo senga mbongo. Pourquoi? Alors, makambo nyonso oyo yozolo balelo tuninga motuna o lelo boye ezali à travers école catholique. Bato bazo combattre gratuité de l'enseignement et école catholique. Balobi que inscription est gratuite. Mais bango va senga $20. Bango va senga bambongo na bango, va senga bambongo po batwa sala boy. Non. Tolingi mboka te. Peuple congolais sengela fongola miso na mutan oyo. Eloko oyo tikala ko sala mate banda Congo ebotama etika ko sala mate. Mais gratuité de l'enseignement ezali moko ya branche oyo ekosala ke congolais nyon soit se retrouver to ebate ke mutu munene azali mutu azali donc biso to ya même égalité mais na moment oyo ka musu bacha batu bakal neti ba mosengo wana bacha batu bakal ba mbongo bacha batu bakal pourquoi hein na yo zolo balelo oyo tangi kombo na lelo zolo baboye bacha batu bakal. Robert Wababenga qui est dans l'Assemblée, à qui ne se représenter les lots. À qui a se représenter. Mais si les gars ont été, attends à 48 heures, mais Robert, on n'est pas sénégalais. Robert, c'est un Rwandais, il est bien monté. Et bon, Robert a besoin de yo, il est bien monté, c'est un Rwandais. Hein? C'est un Rwandais. Toyebi yango madame Robert c'est un Rwandais. Bango balinga koteka nde côté parti wana ya Minembwe wana. Robert alinga koteka parti ya Minembwe wana alinga koteka ngo. Mais lokola peuple congolais a fongwa mama kasi et puis biso c'est grâce à nous lelo que mona ke mokonzi mboka zo décision ko bakena na annuler yango. Mais il y a d'autres personnes qui vont comprendre Makamouté, ou les soutenir Makamouango, Mokonzamo lobby, ils vont faire la marche. Marche en haut, ils marchent à Papiné. À comment ils vont Piné. Mais nous avons compris, depuis, il faut que l'action image ou na continue de l'image ou au moins on a tous na ekeita wala pembeni jour à marche. On va bêter à na mutu. Depuis mutu na ye bouja. To comprendre que façon ni ya se comporta ka ayulo ah metana bana otanga keita yo akitenga na kotanga comme on était pas ya solo mabe na munoko ngai donc c'est un peu ça et ya solo mabe na munoko ngai so na tangi yango eza mabe Mboka toshite na mwa motuna oyo tomonaki veka Vital Kamerhe azali kobela uta banda atisila konta makolo na kati ya makala mais tomoni susu Jamal pa azali kobela msozo ba ete tuberculose ete fang abima ke kozwa ba soin approprié libanda bango mibale bazali kobela bazali kosengela bango ba ke kozwa ba soin to ebite to kozwa mwa likanisi na yo ponango mokonzi ya mboka si aloba likamo moko mama journaliste alobi pe a répétaka yango à chaque fois
alobi la justice ne dépend pas de Félix Tshisekedi. La justice, il est indépendant. Et ça dépend de la moutouté. Ce qui yo maman journaliste, au sala qui mbeba, au sala mabe yo sala, au sala kokangama, et sengeli aussi bi ba peine na yo. Mais tout va sala mbeba na bango déjà bakangi bango. Siko ba longola bango ba kenotina bango kuna mama. Biloko ne sala ka wana justice ndengeni. État de droit ina makamebele. Lui-même Vita Kamere. Vous savez, à Salaka, nani moko na France 24. Vous voyez bien, à sa émission moko na France 24, aloba yango alobi to yende ko instaurer état de droit. État de droit c'est-à-dire ata yo mokonzo sali mabe. Oyibi et sengeli bakanga yo. Mais yé moko sali mabe to sala nini. Biso to la problème na ye. Est-ce que biso to la problème na ye? Internet comme vraiment na suka émission na biso mwana mboka toko meka kozo mwa mot de la fin puis pour la battre pour ça ko contacter tala kaka yo donc ba ko sala ndé. Ouais, merci maman. Avant na sala mwa suka na synthétiser moi likamoko. Peuple congolais na lingi na fongola bino misu. Ndenge bozali na botelema peuple congolais ba diaspora nyonso botelema. Mboka oyo eza bisika bakunda mitolu na biso. Tobotama awa, tokozala awa, tokokufa awa, bakoko kunda biso awa. Ata yo za na libanda ya mboka, mais yeba ke soki eza mboka na yo, okoya toujours awa na mboka na yo. Tozo telemela esprit ya tribalisme. Meneur ya trouble ezali Keita na mbongo nde ba mener à trouble. Bon ba côté tribalisme na mboka on. Alors tozo senga na bino ba diaspora nyonso. Peuple congolais boye ba kotelemela eloko wana tribalisme ezala te. Ozala muluba, ozala mu Congo, ozala mu nani mu ozala mu Swahili, ozala mutu ya wapi soki bandundu soki wapi. Yeba ke tozali tata moko mama moko. Fati na prestation na serment pe alobaki alobi tolingi tribalisme te toko toléré yango peteke et accéder na biso. Alors totelemela yango na sengi na bino bo meka quand même ko instaurer o ezali bolingo na peuple congolais bino na bino pe ba diaspora kuna bolingana. Merci beaucoup. Pour na ba ebena so bangi ko contacter ngai peut-être na lobi musu na lobi te. Oya lingi ko zo yango na sima. Numéro na ngai o ezara toujours ya WhatsApp ezali plus 243 89 41 84 393 plus 243 89 41 84 393. Wana ya bino flash news nyonso ko benga ngai nyonso ko tindela ngai message na yo na ko répondre na ndenge sengeli. Internet ko tokomi vraiment na suka émission na biso bino moko bomoni ndenge émission si ko le kabande ko bazuli baku ya kolanda émission oyo ba meka ko partager na ba oyo basili ko zwa libaku te ya ko yamba biso te ya ko yamba ba information yo na ko bosa na te ma ki luzadi o papa no monte na bosa ni pété chaque cameraman na ngai wazali na sima ya caméra na bosa ni pété ba nyonso bolinga ngala ba nyonso bolinga ngai te donc ngala za toujours wala pona ko yela bino basango ya mboka na biso pona ko informer bino to mona ni vraiment en tout cas na mbala sima tolobi bye bye.